vie eza moko basala na vie comprendre papa voilà et nous que kala j'espère na tingela ki ko moko wana na moni yango na yoki yango non aussi na balance yango kaka na émission d'accord mwana omura na invité soki kisikisanga na internet omoluka mokana motaza na pasi po moto anatindela bino ndenge matindela bino ba $50 obengana opiégenga oyeba soki naza na hôpital mpo aya kotala nini kanaza na deja présente amoura te na hôpital awa epuis moura namonaka ye akotelaka Myriam na télévision nanga na okipe te nasolaka ne normal sokutani tata sikoni bien nafaka likambo na ye te yango mona nameki na telefone mpe nazoloba nanga ayotalanga soki na ndenge asiste po azenga télévision kena kotumaka wana te l'esprit okotalanga ntango etalanga okotelanga ni poison ata na mbote ata na tra ata na koyamba atike liloso atali na bona koyeba na oyeba te to alwa nanga moko na internet ake kotuba kotala etalanga to akopere nanga asala nanga te tandis que nanga to eza bien to wana eza esprit wana epuis azokondenza voice nazobake ye azolenga na ndenge normal comme nakena wana ndenge ya tricage tokendango bomo seke ezali projet na ye. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour chers internautes, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki Mobala Mandé Fapembe. Comme d'habitude, vos messages toujours qu'on a émission à Bino il y a avis du public. Donc c'est une émission toujours une émission internationale. Tout ça toujours pour nous satisfaire Bino ko pesa Bino information nini et les kaka na mboka. Kasi to continuer sur le kambo boye bizali ko tungisa bongo batu oyo balingaka ba théâtre, batu oyo balingaka ba chroniqueur, na ba chroniqueuse les kambu ya ndeko na biso tendresse dibinga. Tout ça on toujours ko ba toujours vérité ninga zalaka. Nenga ko panga santo yeba problème wa zwa ki vraiment nani muntu oyo asalaki bakanga ye nan oasa atina ki batu bakanga sa tendresse di binga to zwa ki pona nzela singanza ya téléphone di masuka linga toujours peuple population basa la bonne vérité na makam oyo elekaka na mboka tunga ko pesa information ya lo kutate boko yo kanenge na sola ki na ndeko na to tendresse azaki bongo na hôpital mais na zwa ki na téléphone beaucoup de gens solo la ki na ye bandiko ezali pasi ma mozali koleka na mboka na biso to so ba sute to sala nini na biso ba chroniqueur na ba tunezo so ndenge so nini to ba so nini to sala te e comme osali boyoka bakangisi yo osali babundisi yo osali beaucoup na basali boye voilà tout ça ko yebate mais to ko ba quand même vérité nani vraiment mutatinda ki bakanga tendresse pozo bima mabanga mabele o akosi asali ba base na ye mais za base te eza penza vrai et beaucoup mona pe image nini bazali côté ciment na hôpital nyoso okomona yango na nzela ya émission oyo vraiment merci ninga za va ko bana bambote na bino nyoso bolinga émission oyo a commencer par Kepa Kuba di Weston na Lausanne Kepa Kuba di Weston bambote na pas ozali motema Caro de Monaco bambote na bino boza ba oyo bo soutenir toujours émission avis du public. L'Azance dans Lausanne, le juif noir, on dit les grands juifs noirs, l'Azance. Donc, Bambote et pas aux alliés dans Lausanne, vraiment, Bambote et Belé, Fiston Maloula, Bambote et pas aux alliés, Charlie Maloula, Bambote pour soutenir toujours émission Oyo, Toko la vérité sur ma Kambouya, tendresse, pour mon système à Zahir et Ningani, donc voilà, ma tendresse, et qu'on n'y s'abat tout, Toko Lukakoy, vraiment vérité quoi. Bambote na Fex Bofenda, na Katia France, na Lyon. Ba mbote na ebele moté maman Nicole Mvula sans oublier maman Sandrine Bakusu na kati ya Italie na busani ote ba mbote na vraiment epai ozali moté madame ba mbote na bino super en Italie le vrai chéri na Lyon c'est là c'est ma femme on a vraiment so atem Sarah mato ya Didier Masuki mato ya ba mbote mais ya Didier Masuki merci sans plus tarder toyoka nini Didier Masuki à cela qui n'a de tendresse et puis quand on a dit une tendresse en plein hôpital n'est pas allé tailler plâtre na loboko bon to okuta bongo na sima ya kota ba image oyo mais avant qu'il bota ba image toquer dans la page publicitaire et après
Bonne bonne image. À tout à l'heure. Papa Tito, badra bébé, olingo sokolango na maboko. Nasala nini? Flango landa ka place na pala. Plus besoin de vous inquiéter quand vous avez beaucoup d'habits amenés au pressing. Horizon Net a résolu pour vous le problème avec son lavoir. Un nettoyage à sec au kilo à des prix imbattables avec une qualité exceptionnelle. Nettoyage de vos draps, couettes, rideaux et voiles pour éviter les microbes appelés acariens, tenanciers des flats et hôtels. Le repassage aux calandres est là pour vous satisfaire. Avec ces machines ultra modernes et performantes, Horizon Net Pressing, qui a toujours fait ses preuves dans le nettoyage des bâtiments, chaussures en cuir éteint, apporte encore une innovation pour bénéficier de ces services. Rendez-vous à Horizon Net Pressing Kitambo, avenue de la Montagne, en diagonale avec l'hôpital Galema Center. Horizon Net Pressing à Gombe, derrière Sozacom, sur l'avenue Isero numéro 8. Une nouvelle extension sur l'avenue Kassabougou, référence Carrefour des Jeunes, dans la commune de Kalamou. Horizon Net Pressing, la solution pour vos plans et couleurs. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des Sarons. Amérique, Europe, Asie. Amini Bibi. Et sur la gamme. Amérique, Europe, Asie. Amini Bibi. Et sur la gamme. Amérique, Europe, Asie. Amini Bibi. Et sur la gamme. Amérique, Europe, Asie. Amini Bibi. Kunaga na zaku ya biso Kunaga kilema tukingeko Kujala na biso Avis de public Kunaga ko kilema tukinde Kilelo ndiko Izande fe Kilelo ndiko Tuko sepela Nimo coupe Oye bunega avis de public Ebinga kea Wamisise kwa komedien Deko gomo Avis de public Didier Masuki Avis Bibi chez Didier Masuki Avis Bibi Didier Masuki Avis Bibi chez Didier Binomo bozomona ndenge bazo tia tendresse sima pour protéger loboko na ye parce que omoni nauti koloba awa ke makambo ekwela kaka bato ekwelaka nzete te mais oyo esalemi boye mpo na nga namoni yango eza moke mpo onga na kozongisa ozala plus ke oyo wana mpena bato bakoda ye sina loba mpo na ndeko na nga mpena batushe place batushaka te basimi place basimbaka te basimi place basimbaka te eza neti ozwi mosapo tie na nsima nkoba mpo na ndeko na nga oyo esami boye lelo mpena bandotambola boye nakolakisa bino nga nakolakisa bino ata na whatsapp tokotinda kake ata na Facebook tokotinda pena kansonda ekokoyela bino. Allô? Allô, Tendresse, bonjour, c'est Didier Masuki, s'il vous plaît. Nous avons en direct, il y a émission. Au Rolim, nous sommes à pied levé, je ne sais pas, nous avons minité, peut-être nous avons un hôpital bien habité. Tendresse, Diminga, nous avons bakanga kiyo, ba menacer yo, ba beti yo, mais jusque là, mokilezo ye bate nani mutu asali yo bongo puisque yo osala ka émission au terre tout le monde, ou la vérité c'est tout le monde sommes dasali mabe. Yango de ngatu ye maman juste nani ndasali ke bakanga yo nengwana ba menacer wa beti wa bongo ba enlever yo. Ezali nani mamutu asali yo bongo. Ngana boke nani papa Didi tout d'abord santé ngana bunana santé zo amalamu. Mais comme tu as une question, on a droit de réponse, on a répondre à la question. On a dit un peu bref. Il a qui jour, pas dans les âmes Myriam. Myriam, parce que, pourquoi le dit Myriam? Dimanche, avant à lever, dimanche, on a garçon encore, on a quoi et à Willow, à organiser un match organisé qui va. Qui est la comédienne, la jeune monstre à la banque. A eu le temps qui a morning, la zone qui s'est, il a même pas eu le
au fin la film comme je Mariam sur internet la bien la fin à mon côté la barre en vérité sur moi la série de réponses parce que c'est mon temps la film tout attaquer là après la pour la vérité mais j'ai mon très bien mais nous avons fini encore à la la photo na yo na téléphone et dans le qui se fort je fais la serre na bango internet tu vois jure aux alamadi bon tant que comédien na gateka asaka be kuto bekana wilo sababu mtu nanga na fungu la nga basi na uzambe ngai akida bengani ke beta bala kuta beti bas this match si to lo to tikapela sema tawaza kina na iloko benga ona ka terrain kaka to iso kapela to no me to vandi aba election sur téléphone je me kala 5 personnes bakabolo ngana atamu SDD ba sala no numéro ngo batongo bango ba obenga ngai ba utuna po ngana bisaki ya bisaki bango tano so na yeni ekutulobi to kozana match na bango le batonda ebise soko komi na match dans un match ya ba pese bango ya ba 12 heures on va essayer sur combien de bengo et aille la tête ou ya tout stala et ben si on malamu mais tant voyez à mon avis que n'a jamais jamais à cause de la ignorance de donc faut assister ngai ya ngomba signaler mais tant to bana bango comme tu dis ngata stala ba donc bon tango yo ba zo benga ba benga bitala so ça la blague na ko silika na ostilika parce que benga nga muzo bate vision dimanche on a sukana ngo mais rêvé bazai ko beta concert na bango ya ici la promotion ya bakisi ya tigara ya bukuku voilà dimanche avant la on devait ngai voilà pour la guinée que les élections sont en match on a 14 15 mais les ça na que on a une soirée voilà qui sont bukuku voilà mais si qu'on est ko ni c'est là on joue pas des assurés tout la blague c'est sur la c'est quand on est sur alors je suis en train de passer là jamais n'importe la dans le état dans n'importe ce que ça ni c'est tout le monde qui peut se casser après la Belgique akacha beaucoup na bango na vali sur après 10 minutes à la question souvent tu comprends les gens beaucoup ça na kana termine la moko na longue na gei mais tu vois la télévision na quelque chose na moko mission comme ça là pas matériel les gens pour pas mer rêver est-ce que tout ça pour ça va ici la question de mission les assos la kinanga na tu vois 50 ans tu vas na kinanga après dimanche ko yonde on est dans l'andeko donc on met dans mon terrain le groupe pour la chaîne Africa où on utilise il y a une table de personnes baïwana na des policiers basant na besoin na tenir dans on est un canal monté deux personnes en basé en civil il y a un civil quand des ailleurs sont un bureau de qui va poser dans le basé na kuwa bila débat na appel na tata na moi kende tu avec kende kaka comme bureau ils a terminé là OK tout comme na mon voiture ya catch couleur noire et na egna tengo na tellement de choses là c'est pas côté na tata na moi na to tinga alongo ni tuka utanda film la nto sura mo ndo sikwe ba ya na ndenge ko mususu na da pala na ki ndende ba ke bora ha ko to kinga sengro kwa kina tika kuna batuninga hiyo finira côté la Karine pourquoi na côté la Karine te ba na des vérités na za on peut le travailler ça mais on va piquer namba pas on peut pas namba de problème de limite et quand on met namba ta le solité là na faluba bien solité to sari ko ça là a bindinga pila ba ko tabu na push na téléphone tikala na bato ba zapi la rompine a réalisé na l'hôtel au bureau para na poignardé tout est rotation ya baba yo le tout kama kazi et moi j'ai une dramatique ça minga la huko ndio besoin kinga shop hapo mabia tu moi qui c'est na dit que na fini na sta répondre à mon internet c'est parce que ce n'est pas l'équipe a démarré ngandé on a pu faire répondre internet et tambola pour après il va faire eli kinerian kingan comme ce qui oui là ce qui m'a quoi là ce qui n'est comme on aurait dans mon matière mais bien ébi mais ébi que film on internet a tita ba doit être émission mais tu me lungi quand on se m'a embrouillé pour la vie dans la question on a dit quoi des réponses avant on va bien au piki moi c'est tout moi qui c'est mettre au sous la wana
nakoya kina na kinga pe mala ya mtu akizita air tardis nalele ka madli nalele ka wana tongo na ngo ko tongo di lomi menga ta ndio ni mama wazo kwa bila na bali tsashi na tongo ni na tefo ina na hospital mo pe mena na ko to pero ma to yana ila ko yana na papingi ni miona ngai na kifani na sola ina na doza de la presse ila ko to ngai ina hospital mo ko to na yulo awa mais liboko ezoki choc je sais pas babama ke eloko me babetaki yo te kende ezako babeta yo boye babetaki te babekobeta nga lokola bakunyama te bambaki ngai nde bazali na ide bazali na ide aosalanga nde mate makasi kaka nzambe kaka babambai nga mpe yande na loboko na ngai eza kotukana te mais ezwi mwa choc voilà lelo nde na okikota radio soki radio ebimi fi résultat bakisi mpe esombani peut-être makobima na ngai likoteka na hôpital siko tendresse yo atanke muta presse na kati yo te atanke muta presse okocontinue toujours okotelaka Karine ou nakokotela ye na nko nakokotela Karine na nko déjà boye bapesi nga so force makasi nakokotela Karine na nko parce que aza concert nanga lafi ya concert te nayebi Myriam te apresentaka baquel genre de émission parce que je la connais pas Karine apresentaka baémission tout le monde ayebi donc naza Karine na ozala na Karine koyebane na nde nabeli boye nde aza na makambo ekomenga na hôpital boye tutu Karine aza koyedenga bana membre bafanatique mingi eza bato ya Karine baza koyedenga ye so nakotika mona mwasi ya bato mpona nini mabe oyo Karine asala bato nga namona nango te amona nango te me na vie mosusu azaka na mabe na ye na bolamu na ye tout le monde tozoka mabe ya moninga totia yango likolo te botiaka te na bolamu na ye bazotiaka te bolamu ya Karine po esala te kaka be tozala bazingra baingrate na vie c'est pas bien lelo eza na bato ebeye batendance azwi c'est pas un problème yo olobi na nga na zwi ebi okomela olobi po nzambe aza juste aza juste ona nyonso nga nalobi ngai ifo moto ayebi bato wana ezali awilo peut-être oye alakisanga bato oyo bazotambola poto na nga bango bandai kobenga ye awilo alakisa biso koto yeba tolieba bango elandela bango donc yo na famille na yo pe yo na famille na pe tourner contre awilo wana bo olukisa ye po ya lakisa bino mutu oyo atindaki ye na bato wana oyo bayaki kozwa yo c'est ça awilo toujours tourner contre ye te na awilo yo aza juste po asignalaki nga mpo aza mutu na nga akokaki mpe kobomba na ye mais ntango asitalela apres likambo oyo ekomela nga donc ye aza na mpo akanalize so alakisa biso kaka bato yango atia mpe numero parce que tosengaki fasengaki numero depuis jour ekuna oyo naza na numero ya bato yango te naza na numero ya bato yango te zana luka banda ozela luka ti lelo numero ezopesama te tosengaki na malembe aleni na ye te yango sikoyo ye akoyete biso apesa numero na transport naki baza barelation na ye ye nde ayaki na likambo na okota te nzambe na lola azokanga kana ale na mbetu nzambe na lola azokanga nakoselaka moto likambo te ozo comprendre yaya d'accord yango nde nabi ekendele bongo sikoyo bamepesika so pasi papa bide bato baza na mitema ya bato lisusu te bonyama nayebi te guerre na biso ya internet ezalaka guerre loyale eza te ya la haine ezaka bajoueur baza na match na terrain fair play ezalaka bongo ete boza banguna na sur le terrain boza baadversaire na terrain hors terrain match ntango esili ngunguna eza te yango eza na geste ya koyambana leke toza famille eza mosala mais nayebi te na biso na internet na youtube na bachroniqueur nayebi te ezokoma nini otouche tifi ya motu nga na mwana mwasi sikoyo soki baviolaki nga to soki babomaki nga ero tonga tunga nga baloba nini oyo banga basepele biso bakomantadonsa bacommentaire apema alekisi nakendaka na ndako ya nani nasengaka nai cherche mbonga kolia nalukaka mpona bana na nga mpona babana nga libota na nga nalukaka mpona motu te motu nini aleka bayenga finga ye kada levitre alamina lofinga ye soki motu wana tomboninga te motu nini aleka bimaki atangi eloko tina ndiko répondre ye tout le monde répondra à ton na niveau ya bacomédien
na niveau ba comédien biso o baza kuna na Kinshasa. C'est comme si ba sunolio ba kipé au tene au beli to moni mutute et zena ba quelques comédiens o ba soutenir yo. Ba comédien te rebelle bazobenga. Ah. Ebele bazobenga ba kwepi ba tebele bazobenga parce que dans les famille boy balingi na bango te hôpital nga koti la makambo bato bayeba même na mona ke ngona na sécurité donc ba koti koyeba te Ah. Tapi tout le monde te akoya na ndako bayo ya na bato na pointe baya ce qui kambi koyi na koyeba construire bango et puis parce que tout le bien na émission na salle na hôpital na seul kana ndiko nanga leketu Kevin na PCN bote télé parce que ya biso na Stalina Myriam Martula ya biso na Stalina Mike Lokamba batu tout bazobenga nazobenga na preuve même bato otanga na hôpital na lingi tena bato baito na hôpital so baike na bakanga même na bango si un problème troller bakolande ba olike bato baya ebele ko tatone oyo te voilà na tola kana tena na oyo ni si kamwe ba tu za ba la kia na mimi ni OK ayo na ngiti na ndinga na kitu ya kitu na mbele kufana buzi da la ndio za moko ba na sisi papa voilà et nous que parce que kala j'espère matinere ki ko moko wana na monya nguna yoki yango non c'est na balance yango kapila na émission. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Allô? Hello. Bonsoir, Andrés Boni. Moura. C'est quoi, dis-moi bien? Naza na hôpital. Ah, va hôpital. En tout cas, nazo pesa hôpital te. Hôpital te. D'accord, d'accord. Na bino hôpital na hôpital na oya sala bangani. D'accord, pas de problème. Ngana ya taluka na ninga sisi ngana otumba kana internet. Sisi na mtandao ndio zala. Yo za mutame ya masalinga mabeti. Kana na bisi ya tumbanga te. Ngana osala base te parce que nzoto nanga ya santé nanga. Na yebi. Tout ba buzo ba na kokangisa na parce que dossier na zo sala ba blague te. Moura. Soki bino mo za $50 pour salir bato. Soki salir on a bomina makamina ngo. Bato bele ba ke prison na o ka passe na la kana makasi. Nazo ka passe na la kana makasi. Na sala base te. Eza base te. Soki zo tumbanga na sentiment ba $50. Moura se retrouver na prison là je te dis. Bazaka na bien ko ke na ba sensualité wana te. Na ibi so que eza yo de la yo bongo on le ba na te ke o tumba na yo ka no zo ka passe na linga na confiance na nga ça me vient na o tumba na ce na sens ninga na zo bela nga na za na passe na nzoto na nga. Pourquoi bozo ko to mamona sentiment na internet moura na yo pe ni ne zo sala moura o peut se passe. Et puis c'est pas ma casse na union pour ma casse pour le on parle de ma WhatsApp on est ligne on tumba na po côté la Myriam pour na $50 côté la Myriam OK merci bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'accord. Mwana omura na ebite soki kisikisanga ya internet lukamuka na mutaza na pasi po mutana tela bino miriya matindela bino ba $50 obenga na opiéger na oyeba soki naza na hôpital mpo aya kotala nini naza na déjà présence ya mura te na hôpital awa epuis mura namonaka ye akotelaka Myriam na télévision nanga na occupé te nasolaka ne normal okutani tadasi boni bien nafana likambo na ye te ya omona nameki na telefone ndenge azoloba nanga ayotalanga soki na ndenge asisi na télévision akende kotumaka wana te l'esprit okotalanga ntango etalanga okotelanga ni poison ata na mbote ata na dra ata na koyamba article liyoso atalanga bongo na koyeba
non yeba te to alwa nanga beaucoup d'intérêt que tuba ko ta kala ngado akopere nanga asa nanga bis tandis que nando pesa bientôt on est restreint voilà et puis azo ko déjà voice nazo baké il a soleil na ndinga normal comme la kena wana ndingi ya tricage to ke na ngumu c'est que zaki projet na yi na sala rabiste na sala rabiste sur comme na tumbuki kamuzali kambu ya solo na sala rabiste quoi. Merci beaucoup Tendresse. Merci. En tout cas, pourquoi encore faire de pays? D'accord. Donc, tout la bonne conscience, pas très dans le cabouya, moi, nous mourra. Et puis, Azuluka, aïe, la personne dans l'hôpital, pour avoir ça la nini. On a nini. On a ça mutema nini wana. Anasaka ngako nazana mbita hôpital. Il est bon et grand ou ba plakanista ki ngotana na batali na ngotina mwana ilaka. Merci. Nino ko ba pona bana mambo na yo, ba muziki na yo ba balingaka yo pe nino ko ba pona Karine Mokonzi. En tout cas, Karine Mokonzi, merci vraiment de nous soutenir. Papa FMI, Papa Matondo, Nicolas Mokonzi, ne touchez pas ma baronne, musique nanga, fanatique nanga, en tout cas, merci na bino mingi. Et là, yo ba soutenir na ba prière, ba zola la tête pour nanga tendresse. Merci na bango vraiment mingi, samba pambula bango. Ba o ba ina nanga ba continuer ko ina ngai. Batikati ba continuer ko ina ngai, so bazala o na yeba ki komo ko ina na ezali pona mi ba kina za mutu yesu tout mwana nzambi balinga ete c'est normal ça loi nature tout le monde ba ko linga na te c'est ça normal mais ndeko mi ya kuinde ba bima ka chers absents bongo ndeko na fait l'adresse ma ka je trouve dans ma vérité ndenge batangaki ndenge balimaki ndenge babokaki alobi ke ezali bongo Miriam Mokonzi mutu atili bakusemonye ndenge alobi donc sika mosalaka video tolobaka invité ça n'engage que ça n'engage que Tendresse baréponse oyo alobi akonfirme eza Miriam Mokonzi ndatine bato bakanga ye éviter ce qui vraiment je te dis que le début Tendresse a lobby et le lobby qui a beau tika te soutenir Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi a moni ma petite Karine Mokonzi à ça la raté donc baza bien aillé. Merci beaucoup Tendresse, bonne guérison. Merci beaucoup. Voilà, pesa numéro maintenant on tient on peut sur la émission mais le bail mon eza madame. Tout na bino nyonso et pas pour ça. Miriam Awanganadi, Pedro Matomina, merci beaucoup. Bonne journée et puis bonne guérison. Merci beaucoup. Mon grand frère Eli Mananga aussi, na kati ya Belgique, Bambote na yo. Donc, bino tout, Didier Masugi, Alingara Bino Mingi. Vraiment, tout le monde a la bonne prochaine émission. Merci beaucoup.